merci na EHP Media ya Papa Edouard, EHP Media ya Mama GH, EHP Media ya mon vieux Didier Manla Jababi, moi mbalo na Paris, moi mbalo à pesa otarate. Na bosanité mon père, mon papa d'Alliance Mbambo na Paris, motema ya Mama Elisa. Na bosanité balobi vivre frère munene o bozomo na katkat na kin babi et pas ya Zide Makola, babi Zide Makola, eza musikate au s'intéresse au commune arrêt dokolo au kotika pembeni au mona école mo babengaka laïque soko boyeka misu na pandi au mona yango vivre frère boyezana ba koma likolo Zide Makola. Merci beaucoup na pesi mbote na mingi na o nyoso balingaka ngana ba o balingaka ngai te na lobi lelo balobi to kobomba te to telemela te mais to lobela ba oyo ba to sala na musala na makambo nzambe na ndenge ya solo te mingi ya kolobesali te natana ndeko na nga moko ya mwasi komona ye ngana ko koloba te mais ye moko ko se présenter par rapport makambo ezoleka o ya moni na oyo parmi na ba camarades na ye par rapport ndenge à vivre ndenge ba ko proposer bango mais ye azali toujours ferme alingi nzambe na ndenge ya solo azali moko pe asangana na église mais bokoki koyoka ye moko. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman komona ni? Komona maman Priscille Nteka. Si au prière à l'église. Après en église Abbé Frabot et Kamami par Moussa Nanzambe révérend pasteur Rémi Dieka. Merci beaucoup Bolandi Azali Moko ya ba intercesseur par rapport à l'église ya pasteur Rémi bandeko oyo balingi basala toujours mosala ya Nzambe mais par rapport tozomo na ebité pa na binope bozala kana ba tubaya ko pesa ba témoignage. Oui, ba témoignage ko zangate parce que Nzambe asalaka kolala kolamuka ndenge toza boye Nzambe azosalela biso soki mutu mwa moni na Nzambe akoko bomba te fo aya a témoigner lingomba eyoka oyo Nzambe asaleli. Mais ba témoignage na bino to ebité ba témoignage na bino su balobi bino bokoma ko pesa ba témoignage oyo na témoignage ba pesi yo quelque part ba pesi yo mbongo pour témoigner pour bolinga bo benda batu ba ya église na bino ya na batu belé pour lelo bakoma kuna banzamba osala miracle nzamba osala boy na ebité pa na bino pesa la bongo. Bon, pas na biso vraiment na mona eloko anate parce que pas na biso témoignage avant eleka faut eye bana Nzambe asaleli yo nini eloko nini oyo ezolaksa vraiment que témoignage wana eza ya solo par rapport ya l'église mususu nde to koma omonango donc na ebité soki eza maramba solo Nzambe salaka to eza maramba lokuta ndeko na ngai soki na yambi yo par rapport tozalaki ngai na yo tomonaki makambo elekaki tomonaki batu ndenge baswanaki okoki ko rencontrer nini mwa muke na bandeko balanda biso ko swana wana ebandaki ndenge so na lobi ngana loba bakoki koloba pe ngana yo toyokani mais tango makambo ezalaki ngai na yo tomonaki batu wongo ndenge yango mais tokotanga be église te toyebi nso be église yango eza na limité toyebi église yango eza na Kasavubu toyebi église yango eza na Bongolo toyebi église yango eza na Kimbantseke toyebi na biso mais ye moko alobaka biso zobaki tokotanga bakombo te tolingi kaka nde basala mosala na ndenge ya solo mama so okobetela bandeko lisolo oyo o ngana yo tomonaki ezalaki na tongo ayaki kosala nini ezalaki ndenge na boyi ngana loba mais tozalaki ngai na yo tosangali o te tosala eza loko ezalaki ba réalité biso ana EHP Media to kosaka te to jouaka te batu aya pour aloba pour tout la mate biso to sala ka loko ezama na nzela mama ndeko ko betela bandeko lisolo o ngana to monaki bon bandeko ya koloba ezali ete Nzambe asalaka oui Nzambe asalaka mais basali na Nzambe belé bakomosa musala Nzambe na lolenge o esengeli te et to lamuki na tongo boye subitement to moni mama moko ye koluka fille moko donc raison oya kolukela ezaki lokwa cop ba pesa kiye et cop ango ezalaki nini ta mususu ndeko obima na tongo okendo lukambongo na bazandu me bango cop na bango ekoma ya kozwa bandeko kofuta bango bambongo pona kokopesa ba faux témoignage na église koloba ete Nzamba saleli ngeloko boye Nzamba bikisinga na maladi boye tandis que eza bongo te. Pourquoi bazo sala bongo pona kobenda kaka full eya na kati ya église or eza malamu mingi te ndeko wana bazwaki ye ake ko témoigner na église ete azalaki liboma Nzamba bikisi akomi bien et ba prometaki ye $25 et na $25 wana ba prometaki ye tant ba komi na ndako boye ba pesi ye kaka soki $10 atomboki makasi aye ko déclarer et puis abimisi ba makam na bango nyonso na polele eza vraiment malamu mingi te
na basali na nzambe o bozo sala boye eza ko benda full kaka te mais eza ko lukela full wana bilakeli mabe parce que full wana ezoya po ebi ete nzambe azosalela bino dans l'entretemps bino moko boyebi ke nzambe te mutu azosala ngo tozokosa nde na kombo ya nzambe eza malamu mingi te nga na ba camarade o tozalaka na bango il y a des gens o baya ko proposer biso ntakoya boye oh non boya to me mama na église na biso to kende koloba ete nzamba seli bino boye eza malamu mingi te naza na camarade oyo akendaki ko témoigner eta koyaki na ndaku bamemi na église azaki dia kokufa tant bamemi na église basambeli pona ye directement a lamuki or ezalaki dukuta ndako yango kutu o wana balakisaki ndeti baimage bakomi même kozwa même baimage ya lokuta ya kolakisa esika akwelelaki na ndenge bamemaki ye ya kozwa bafaux parents ya kotémoigner te mwana biso azalaki boye mwana biso akufaki vraiment ya solo etant toye awa nzambe asaleli ye. Mama Priscille, excusez, tant que akufaki babane ko filmer na kata ndako na bango to ndenge ni et ya kokamwa nde eza yango wana pourtant mutu aza deja na esika moko ya pasi na ndimi te ke ngai nde naza boye naza mpa na biso na kwei na kufi ata parent na nga akozwa temps na ta azwa ta telefone na ye abanda kofilme mais ezokamwisa biso na batémoignage bazolakisa mutu moko akufaki na ndaku e bazofilme nayebi te bandaku na bango ezalaka na bacaméra caché to ezalaka te po tozomona bafilme bana na ndaku ndenge akufaki bazomema ye ya kokufa ti akomi na église tozokamwa nani azozwa temps wana o ndeko na aza vraiment ya kokufa abanda kofilme eloko ezokamwisa nde yango wana ti balongwaka na bandaku bakoma na bana ba église wana nani abanda vraiment kofilme yango po na ndimi te ke nga na pasi ndeko na nga banda kofilme nga bongo akozwa même pas temps wana mais tozokamwa na ba église wana ezosalama. Ah, merci beaucoup bozomo na l'église wana ezo salama ngai na ko bakisa mwa mukie balobi liloba nzambe eyaki ofele bapesa ki biso na mbongo te bikamusi ya nzambe esalamaka na moto yo andimeli nzambe moto azo confier aza na problème tant que bateye que soit bane ko bela malade yango ya ndenge nini suka te kondima akobika mama eza bongo tezaka bongo te. Oui eza bongo nzambe asalaka grâce na moto ya lingi mutu mususu akozala asambelaka na ye na bino te mais le jour wana kaka aye tellement na kondima na ye nzambe abikisi ye tomona ba miracle ebele na Biblia o nzambe asalela bato Jésus abikisa bato ebele bazaki na kondima na bango tomoni lokola Bartimée o abotamaka aveugle mais lokola zaka na kondima ayaki kaka ayebisi Jésus ete alingi amona lisusu mutu okuta mona te na vie na ye malobi alingi amona lisusu ase lokola amonaka e nzambe abikisaka ye Bartimée azongelaka misu na ye emonaka tomoni mwasi o atangaka makila azalaki vraiment na kondima ete soki ka na simbi Yesu na simbi même elamba ya Jésus na kobika e tango asimbaki elamba ya Yesu abikisamaki kaka na mokolo wana na minute wana makila na ye ekatanaki nzambe asalaka oui tokoki koloba te ke o nzambe asalaka te tokoki koloba te ke ba miracle nyonso eza ya nzambe te non nzambe asalaka na mutu oyo alingi na lolenge o peye alingeli. Pourquoi tozomona na beglise mususu baza na bato o baza ba handicapé bato wana batelemi tema bato mususu bayeka na témoignage ke nga nazaki handicapé tala na telemi na bandi kotambola ma kolandela bato wana ta mususu kutu azala na même pas handicapé et na boye na kopesa exemple ya fille moko na yebi azala handicapé te asalaka juste accident tanga asala accident batie plâtre akomi kotambola na babeki papa etanga azotambola na babeki baye ko solliciter ye akene na église moko aloba ete aza handicapé lokolo na ye ebeba esalaka te ba priele ye abonga e bafutaka ye je crois ba $10 boy $10 ya pamba ake kopesa faux témoignage et akenda alongola même plâtre na ye na lokolo
po kaka kende kopesa faux témoignage alongoli plâtre na ye azwi babeki na ye akei basambeleli ye e nde basambelaki wana loko ezalaki Jacob na bango alobi ete abiki tanga biki wana bazongi pe ndako lokolo na ye etikala na deux fautes lelo. Pourquoi? Parce que à respecter kate oni ni médecin alobaka na ye par rapport ya plâtre wana nyonso kaka likolo ya $10 ya pamba kaka akalongoli plâtre na ye po akesa apeta faux témoignage po aloba anatelemi na bongi nini boy ali etiki ye na problème. oui et ça vraiment bon ti lelo atikala na problème na lokolo na ye. Pourquoi? À respecter kate nyonso wana po as gagner $10 ya pamba. Merci beaucoup bandeko tozomona makambo ezoleka mais une fois par-ci par-là tozomona ngomé na réseaux sociaux par rapport ya ba témoignage ezali mabete mais eza na ndenge ya solo. Merci beaucoup tozolanda élément moko awa papa oyo likolo ya $20 papa oyo abandaki komona na ye ayena ndete na ye na église ba simbi kopi na bango aye akomi na église pasteur asambeli po na ye ekomi na tambongo boye agangi namoni église esali nini egangi pasteur asali nini amati mapeka nzambe aza nzambe ya bajete azali nzambe ya ordre et bienséance aza nzambe ya ordre et bienséance aza nzambe moko alingaka désordre te aza nzambe moko azama tellement jaloux mama oyebi papa wana basisi témoignage église esili bandimi bakei bapanzani pasteur asilisi ajumbongo na ya pian kumpiaka asai nini apesi nga wana nga namoni aju esai nini apesi papa wana po atelema akende papa wana miso ekufi. Merci sambela nzambe na ndenga solo papa bote ya bana na ndenge ya solo kolinga te full oyo komi nango wana ozwa bango omima bango nzela na enfer ndenge yo okende lingo ki na enfer yo moko. Merci beaucoup maman nayebi te lelo pe tozoyoka meme na balanga nzembo bandeko na biso baza koyemba muta ko sentir nzembo moko boye esepelisi ya bule akoti na bonzambe tanga zo yemba akoti na bonzambe akekeke pa na bandeko bazo yemba na se ya nzembo me azotanga bakombo ya batu misusu ya ba demonia ya batu moko boye alinga azwaka lokola ye asigné kuna asadoaka ye na biso bato na mokito komosa ko tokomaka bato na bango eloko nini okokoloba na bandeko o wana baza koyemba vendeti mpona bandeko wana balobi nzambe ye moko akojuge basali na ye biso toza batu tokoki kojuge bango vraiment te parce que na mokolo ya suka nde ekoyeba na eske babande kosala nzambe na lolenge ya solo to na lolenge ya solo te. Mais mpona bandeko o bozo sala boye eza vraiment malamu mingi te parce que biso peuple de Dieu tozo yemba na lolenge o to adorer nzambe na lolenge ya ko rendre culte moko epa ya nzambe. Mais bino bozozo bakombo ya batu moko boye oyo biso toyebi te toza ba ignorant bozo ko itela biso na banzembo po eza lokwa ya biso pe toza ko adorer batu o bino bozo ko adorer wana eza malamu mingi te eza directement comme ma peuple de Dieu n'enfer parce que mutu azoyemba nzembo moko boye oyo azo kanisa oui oyo kanté mo comme batama boye eza nzembo mo ba oso adorer mutu moko boye yo pe sans le savoir au quotidien makambo nzambe azana nzambe moko aza très jaloux alingaka te ba adorer pena mutu mususu. Donc tant bino bozo zwa biso bozo ko ita biso na ba adoration ya ba kombo mususu directement nzambe ako frapper pena biso ako frapper kaka bino te ako frapper pena biso ba tutozo yemba ngo parce que biso pe tozo contribuer na lisumu na bino eza vraiment bongo bosunga biso boyembela biso ba nzembo oyo ekopesa nzambe lokumu et non o to ko adorer batu mususu na sima ya koyeba te ke toza ko adorer bango. Donc c'est un peu ezaka lelo na ngena tuna Priscille ndeko na ngai na lobi boye lelo to bandi na komi mibale misatu tozo sala église to komi 5 to komi 10 to komi 11 tant to komi 50 et 5 to zwa quelque chose to leka na ko baksa po to ko momona ba miracle otondengeli te papa eza vraiment bongo te parce que
esika mibale misatu wana oyo lobi basangani mpona kombo na nzambe nzambe azaka jakati na bango eza mabete kokoma 50 kokoma 1000 soko ozosela nzambe vraiment na lolenge o nzambe ye moko aza wana o nzambe ye moko azolinga kokoma 1000 eza problème te parce que Jésus ye moko azalaka l'homme de la foule esika moko te Jésus alekana azalaka na batu mukie batu babandaki kolanda ye ebele ye moko aza déjà l'homme de la foule pourquoi pas basali na ye pe bazala ba homme de la foule ekoki kozala nango mais elobika te po okoma na bato ebele wana faut associer kaka mamba nzambe na makambo susu parce que eza na bisika mususu oyo bato basanganaka baza moins de 50 personnes mais nzamba yaka wana asalelaka bango ba grande chose et après na bisika mususu bato baza 1000 ou 2000 nzamba asalelaka bango ba grande chose mais bisika mususu pe bato baza pe ebele nzamba na ete nzambe pa yebi na eta mususu mosali wana te donc eza bongo elobika te ke po okoma na bato ebele il faut kaka o associer mam na nzambe na makamu susu wana eza kaka yote muto bungi nzela mais na peuple wana nyonso zo mema bango pe babungi nzela mais tout monde a quand même une fois otala kaka même une fois l'église yango tout monde a kaka plus que basi baleka kebele ezalaka nini basi ka batu bazaka toujours na lisumu ba mibaye ba na lisumu te non eza bongo te eza que basi bazaka ebele parce que moi si apesaka litoi na ye mingi ke mobali moi si azawana tanga yoki kaka eloko mo boye oye attirer vraiment attention na ye akoluka kende mais mobali te mususu akoluka a vérifier mingi azoluka ba vérification mingi est-ce que soki na keku est-ce que makambo na bazolo beza ya solo mobali azaka bongo mais moi si directement tanga yoki asepeli na maloba wana ake facilement yango to monaka basi bazaka ebele mais soki pe to landeli basi bazaka ebele koleka mibali kana na mokili ndenge nga na monelaka parce que la plupart ya banzela to tambolaka to ba mituka to matra au mona toujours ka basi baza ebele elobika te ke na église nde basi bazaka ebele. Maman, tomoni pourquoi pas tout le monde a rappelé mais il faut que témoignage ba doit pesa ka témoignage zaka toujours basi bino ka batu bon même charge to bino ba ka lisum to ka bino batu nzamba sa ila ka na toujours na bino basi non ils a bon ti papa moi si na kotala moi si azaka un peu na ba problème ebele moi ça a un problème ebele ke mobile ko zani na problème mais à s'en fouter na ye a tena problème en okate mais moi si tanga za na problème a lati problème wana et tangu a moni likamo boye pona problème na ye wana et salita mususu simbi ou soit solution mo abande ko luka et simbi arozala mbala moko wana alobi mbala moko mais mobile ako bela na yaza malade aza guéri mais garder na silence aboyi na pe ko témoigner tout monde a ngwe belé mutu mo boya bande ko bela nzamba bikisi aza mo mobile Dieu merci asuki na eka bon mais moi si aluki kaka amoni sango na miso batu nyonso donc ezara bon ne balobaka soso ya mobile atambolaka na bana te mais moi c'est atambolaka na bana donc ils ont lokola ba témoignage na ye o azolakisa ke na botaki bana wana. Merci beaucoup maman olobi eloko eza mutuya olobi eloko eza mutuya merci beaucoup to continuer toujours balobi na basali ya nzambe tozoloba men photo beta toujours basete bino boza bakolo batu oyo bozo kobebisa te boza bakolo ya mokilité mokolo mokili azali oyo tozomona toyebite mama eza fin du monde auto comment tozomona bandeko ya basi mwasi na mubwasi balingani mobali na mobali balingani toyebite même na l'église ba pasteur bazote yango te auto ba lika ka batu ba sala ka ba témoignage auto comment papa pona wana ya koloba fin du monde to fin du monde te auto kolobeza kaka ke Jésus revient bientôt Yesu kalata koya parce que soki totali na Apocalypse ba makambu nyonso oyo ya mabe elobama ekozana ntango asuka et pour le moment tozomona yango biso moto komi lobela est-ce que Jésus tanga koya akokuta ngai boye to boyete ezana ndeko moka bia Yesu yana nteko azilanga na bala na bota non Jésus akozela bongo te babilembo je ntango asuka yango ja to komomona
mibali na mibali bakomi kobalana, basi na basi bazobalana, même eza kutu na loi moko oye uti ko signer ba mikolo uti olekaki mama akoki kobalana même na mwana na ye oya boti, papa pa kobalana na mwana na ye oya boti, nyonso oyo ezolakisa dia bilembo ya tanga suka. Donc yesu kalata lingi koya na ye to se préparer parce que boye ya nkolo etikali musika te. Merci beaucoup maman Priscille. Ezali sous na témoignage moko par rapport au hôtel komona ndeko moko mwana moko ya mukie yepe basala ba faux témoignage okiko betela bandeko o baza baolanda biso bayoka yango ata mwandam bandeko papa mama tosunga vraiment jeunesse na biso eza malamu mingi te kozwa makambo oyo ya mabe ozo sala okotsango ti na bana na yo ozwa bana na yo o associé kati na makambo wana ya mabe parce que oyebi te yesu akoya lelo wana ntango bozolinga bosala likambo wana to yesu akoya lobi toyebi te eza na ndeko moko asalaka na ye deja baje wana e akepe na mosika makasi koleka azwi na mwana na ye ya mokie ya mwasi associé na biloko wana balamukaka boye na ntongo basalaki deja bakope na bango ke bakokende église wana na pokwa bazwi mwana basali lokola mwana azalaki ta mosusu na koma bameki mwa kota ye basinga oyo ezolakisa ta mosusu ke mwana oyo ayaki vraiment na état moko grave critique soit tokolo bayaki deja na état moko ya choc ya koma bazwi ye bafiniki ye liputa bamemi ye mbangu bamatisi ye likolo ya moto bake na ye jusqu'à na église wana esika ezalaki bakiti na moto bakoti na église bake directement ti esika mosali na nzambe azalaki bakitisi mwana na te kobenga mosali na nzambe te baza basali ya nzambe te baza basali ya satan. Bon koloba basali ya satan to basali na nzambe nzambe ko juger bango tokokoloba ka basali ya satan boye te. Donc tout le bakaka ndenge bango moko ba mimonaka bon bake na ye devant pasteur na bango parce que ba pasteur nyo sote baza ya nzambe bake na ye devant pasteur na bango ba témoin na wana na mabele asimba ki ekutu te abandika ko loba loba wana zoloba alobi lobi na ye wana tango asilisika koloba mwana ye moko ja accompagner ki po ba pesa ki mwana ba code besa question ekomi na étape boye pasteur alobi yo telema déjà et mwana pe azui vraiment je loko ezaki makamba solo papa a telemi directement akomi mama ko ganga naza wapi ba parents na ye ba bandi ko sepela et ba pesi témoignage que mwana biso tozaki na ye l'hôpital déjà ba minganga mayele silaki balobaki na biso ke espoir eza lisusu te pa mwana nde yango wana tozwaki mwana toyokaki lisolo ya séminaire oyo tozwi mwana na nde toyaki na ye awa nzambe abikisi mwana biso or mwana wana azalaki na ye vraiment bien en bonne santé bango moka nde bamontaki kuna bango batie mwana basingo esengelaki bata baye na ye na église wana likolo ya combien bafutaki bango $20 kaka nde esalisi bango ba makambo wana ba parents ba kotisi na mwana bango na kati ya ba jeu oyo eza vraiment malamu te. Merci beaucoup na bandeko nyonso bazolanda bozomona makambo bino boza libanda bino boza par-ci par là bokoyoka kaka kuna basalaki boye bino bokei bosali nini bolandi papa e tomonaki elekaki boye ya kosala nini ya kozongisa toyebi te toloba nini malgré balobi basali bazali ya malamu bazali ya mabe bayali tokoyeba basali ya malamu ne ya mabe ndenge nini mama mokoyeba basali na nzambe ya malamu ne ya mabe Bible kutu elakisa biso déjà kotala ndeti ba faux témoignage wana ezolakisa déjà mosali na nzambe oyo aza mosali na nzambe ya solo te mosali na nzambe ya solo ayebanaka et tozomona basali na nzambe bakomi kote ya batuka ba makambo etali yaka okozwa libala epana ngai guérison ezali est-ce que yum tozo pesa guérison to nzambe mutapesa ka guérison yango basali na nzambe ya solo bazoyebana tangu mutazo te ya yo déjà liloba basali na nzambe to komi komona bazote ya batu plus o eza bisengo ya mokili ke kote ya batu o eza boye ya nkolo Yesu Masia to kozala na nkolo Yesu Masia un jour tangu tozana mokili toyeba ndenge nini vraiment tokotambola kozala fidèle na nzambe
na mateya o bazoteya biso ekolakisa ja mosali oyo azosala nzambe na ndenge ya solo to na ndenge ya solo te. Na komona dia ba faux témoignage eza dia eloko moko ezolakisa biso ya kotikala na bisika wana te. Pourtant oyebi dia pasteur na ngai ba témoignage esamaka na église na biso ezalaka ya solo te, ezalaka ya lokuta. Yo moko ozomona te ke aza mosali na nzambe ya solo te, azosala nzambe na ndenge ya solo te. Bino basi bolingana bino bongo. Ça dépend ya mwasi. Malgré na lobaki litoi ya mwasi ezaka facile mpona ko gagner yango, mais ça dépend. Ça dépend ya mwasi. Etant mutu moko boye oza ferme na kondima na yo, oza fidèle na église na yo oyebi ke batera nga liloba ya solo, okende bikenda kenda te. Nzambe ba associaka ye vraiment na makambo nyonso te. Oyebi ke likambo na osala eza ya mabe, mais ozozwa kombo nzambe ozota liboso e oza malamu mingi te. Merci beaucoup. Balabi TV sur le temps, makamunyon so eza ya malamu oyo ebongami na liloba ya nzambe. Oyo eza ya nzambe te ko société. Merci beaucoup mama Précise to komi na suka. Na bandeko oyo bazo continuer komema bana na nzambe na libunga. Okoloba na bango nini? Bandeko o bozo mema bana na nzambe na libunga eza malamu te. Nzambe asalaka ya solo. Soki yo moko nano bandi koluka nzambe na ndenga solo, nzambe akosalela yo e akosalela pe bana nzambe wana etonga wana oyo zokamba. Totika komema bana nzambe na libunga, bomema biso na nzela ya solo. Bomema biso na nzela ya solo po lobi tango Krista koya biso pe tozala na Krista elongo, et non tango Krista koya biso totikala na bino o bozoteya biso na lolenge ya mabe. Donc bosunga biso boteya biso liloba na nzambe na ndenge sengeli, peuple de Dieu bayamba nzambe bayamba Christ na lolenge o esengeli. Donc nakoloba bongo. Merci beaucoup to komi na suka. Merci na bandeko nyonso baleki na kolanda biso. Soki bomoni to lobi mabe toucher batu na bino to lobi na ndenge mabe bolimbisa biso. Ezali kaka mosala to lali ko sala o to lali ko mona to zo vivre na katika na mokili, mais toza ya mokili te. Toza ya nzambe. Bolinga te lokola bango, lokola bino, bozo sala makambo na mabe biso nyonso to kende kuna te. Mutu na mutu ayaki na mokili na ndenge na ye, mutu na mokili ayaki na ya mokili ayaki kosala mission na ndenge na ye, mais mission wana ezali mission de ya nzela ya nzambe. To boyo te nga lingaki boy nini boy mama Priscille nakene ko kutana na mutu moko boy abengaki biso azalaki tellement nerveux, mais na boy koloba tant que na yebi nga na yamba oya ngai mobiki si Jésus Christ, mais na mona ko za normal, mais na lobi esika ya kokende ngana tini etake na lifelo, mais na besika ya kokende akonyokama apavani koloba mokili o nzambe asalango ye moko tasala yango na sata ebite pona yo l'église de nous si bateya bongo koloba mokili o nzambe asalango ye moko te asalango na Satan. Mutu wana aza deja na libunga abungisama na ye deja azoluka sikoyo batu nini oye akokena bango enfer elongo, parce que soki totali na Bible ba yebisa biso nanu ke Satan azalaka parmi ba ange ya nzambe, azalaka ange moko azalaka proche ya nzambe, tellement alingaki a se comparer na mokonzi yangwana nzambe akokaya kofandisa su pene na yete yangwana nzambe akisaki na se. Sikoyo okoloba Satan asala mokili na nzambe longo na ndenge nini? Merci beaucoup balobi ndeko obunga ndeko zonga na nzela lifelo so continue bo lifelo ya sir ndeko zonga na nzela. Merci beaucoup to pesimbo te lisusu na papa Edo Amani babi Ramani Kota babi papa Edo Amani papa umela soki yote me pense mon qualité toujours to vivre toujours na EHP Media ya papa Edo Amani, EHP Media ya maman GH, EHP Media ya mon vieux Didier manager na Paris, EHP Media ya mon papa d'Alliance Mbambo motema ya maman Elisa na Paris, EHP Media ya Seruti Luzizi la baimwa na Luanda oya solo, EHP Media ya Zide Makola balobi vive frère oye vanda oye salanga mikolo pona sa babi vive frère ya Zide Makola eza musika te outi matete outi lemba ozika transport kitina Sainte-Thérèse, même na Sainte-Thérèse ozika okitika arrêt dokolo so comme na arrêt dokolo okotikaka
na mire école babenga école laïque oboyi ka misu na gauche na yo omona vie fomo evanda ya Zide Makola ba moi mbalo yo umela merci beaucoup ndeko nanga Priscille na ebité toyi ko sala boni na émission ezali koya obomeli bana na nzambe lelo nini susu oyo ozo continuer komona mais babi makama malamu eza awa to continuer ba séance ba makambo ebele ebomami awa et pas na bango to kende ozoyer même esika abondelaka ma Priscille ko peta numéro de téléphone na yo. Mon numéro de téléphone na ngai ezali 089 411 4000 089 411 4000 et na ligne koloba na bana nzambe totika la fidèle na nzambe otopona nzambe wana akosala biso ba grande chose akosepelisa biso. Merci beaucoup ba totika la fidèle na nzambe wana nzambe o asala kabikama nzambe oyo olalaki oyebaki te olamuki apesio pema apesio force de vie tolenga to confier eza na mon côté. Apesi numéro de téléphone na ye apesi numéro de téléphone pour benga ye o papa ba dia te ko contacter ou ezali et nzambe ya ko partager ezali ya ko pesa ba félicitations ya ko encourager ya ko pesa ye makasi boye bandenge nini ya ko sala. Merci beaucoup na bosanité mon caméraman na sima caméraman on azanga ne kombo na ye Polga moi mbalo abini asima ka caméra ninga na raté. Merci beaucoup babi nyonso azara formation pa ina ngamo réponse mo na pesa formation. Merci beaucoup mbala sima bye.